ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Fidèles abonnés de ABC One, bon week-end à vous, de partout où vous vous trouvez. En tout cas, nous vous disons un grand merci de nous choisir parce que nous sommes là pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Yangai ba abonné ici quand nous sommes bozali. En tout cas, na pesibino bonjour, na pesibino bonsoir. Et ça dépendre quand na euro bino boyo kanga. Lelo Serafit Mayandou la grande taille. Aye lisusu. Aye pour nani po bo benga ki et pour bo tuna ki ba question na bi non. Tika na yana répondre na ba question na bino ka ndenge ezalaka nde ka to mesana nango na ABC One esika Yesu nde azalaka champion Jésus le number 1 yazo pambola pe na bokasite na yende tozaba o tozalelo tozosala pe musala ngo kitoko ka nde bino bo mesana biso pe to mesana bino ezalaka bongo ya biso contrat jamais ekatana lelo na ye kaka na ba réponse na ba question na bino mais aussi na sepelisa bino na ba préoccupation oyo toza nango obino boza nango. Mais avant tout ça, dans senga bino bolimbisa mukie, en tout cas bolimbisa mukie na souci a osala ka musala to déplacer plateau to tambolaka histoire kaka ya omemela bino ba information. Alors bo souffrir moi mukie ceux qui boyoka moi ba bruit ramasser ça et là parce que toza na kati ya batu boyebi biso to yara na kati ya batu pona koluka ba information. En tout cas toza na kati ya batu donc bo comprendre que batu baloba bo comprendre que mutu keleka en tout cas bo comprendre kaka parce que boyebi rythme kin ndenge ezalaka lelo na ye na makambu mibale mais mingi pena sona bina loba na ye na ngaka na likambu moko et comme mibale pona nini parce que natali vidéo moko ezosala buzz na toile hein, na ba réseaux sociaux et sika tozomona Jean-Marc Kabound azosala na inauguration ya école moko akendaki bomona yango azosala déclaration tant azosala discours na ye a employé expression latine moko phrase latine célèbre phrase latine ya Jules César mais to comprendre te ce que ça qui lapsus parce que mutunyo a sala erreur mais na ndenge to monela ki ezaki texte moko oba koma ki oya bandai kotanga mais to comprendre te mutu munene lokola ye autorité boye asali pe erreur to yebite est-ce que texte wana celui la communication na ye batanga ki yango bato mayelo bazaka pembeni na ye bakokai kotanga te to moni vidéo wana batu baza koseka et puis nga siko na ye na lobi te nga na ye koseka te nga na ye nde kaka na information non senga fali matoko a balancer na moi vidéo wana comme ça na sima na yo yebisa bino ndenge nini ba prononçaka penza phrase wana na lata comme disait Auguste César vini viti viti je suis venu. J'ai vu et j'ai accompli. Comme disait Auguste César, vini, viti, viti. Je suis venu, j'ai vu et j'ai accompli. Moni yango ndenge ya prononcer en tout cas biso pe le quoi ba latiniste de formation hein parce que moi je fais les latins philo to yebi phrase wana eza ya Jules César phrase wana baloba ngo boye weni widi wiki na bandeli weni widi wiki comme disait Auguste César vini viti viti je suis venu. J'ai vu et j'ai accompli. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Alors, baki yango pona nini azai ko sala rapport moko na Sénat romain parce que Jules César aza célèbre na histoire ya Rome boyebi yango bien azai ko sala rapport moko na Sénat romain parce que utai ko bundisa roba no benga Farnas 2 azaki roi ya ville ya Pont. Alors, Batunyo so va que César a pu perdre combat wana.
mais curieusement alongi yango pe na temps moko ya muki yango aoyebisa ba sénateur weni widi wiki, c'est-à-dire je suis venu dans na wuti na moni pe na longi. Donc ezaki phrase moko oyo asalaki yango pona ko résumer makambo asalaki nde to garda yango lelo batu bakoma ko utiliser yango plus ceux qui basali ba exploit alors que batu bazali ko s'attendre te. Eza phrase ya Jules César, eza ya Auguste César te ndenge to moni na vidéo kombo na ezalaka Jules César, Julius Caesar nde na français to bengaka Jules César. Soki to corriger yango boeza po bolakisa bana parce que ba parents belé bazaka erreur esalami bana pe ba otala boya otika bana ba kotisi erreur. En tout cas pour nos enfants, corrigeons. À part wana to tuni na pembeni na cellule la communication ezate tango azoleka pona kosala ba discours moko ya boye. On entraîne une personne, surtout ceux qui ont emprunté ba langue o sale la raté d'habitude o yebite netinga boy so na lina loba espagnol to na lina loba portugais na ina sa l'expression mon portugaise to espagnol nako sa ndeni nako kende pa bato ba yebi yango po ba travailler nde to loba nde to travailler ratin o na benda bena travailler matama na sa ba travailler un peu prononciation pour permettre yo à tes amours qu'on te mais oye ba ko transmettre mais lelo a na bisi bino vidéo et sali buzz na ba réseaux sociaux bato pe ba luka occasion ko finga si ba finga ki malheureusement nga na epona mamwana te nga na yeka rapona ko corriger yango po bino pe bo benga nga mais est-ce que moniter la grande taille makambo ezoleka oui na mona ki yango na eli bino pe kaka moi correction ya mukie donc balobaka weni widi wiki weni widi wiki. Weni widi wiki, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Yangoana Gilles César alobaki tango alongaki roi Farnas II. Donc, bon noter, yango pe bo corriger yango malam. Voilà. Merci beaucoup Fally Matoko. En tout cas, toza tozoko ba na ena deuxième sujet nanga o penza et touché batu makasi o ezo pesa kanda décision o toyoki ya secrétaire général ad intérim. Donc, secrétaire général AI, il y a EPST, il y a ministère à EPST oyo alongoli na liste ya ba paye ba enseignant oyo bazaki na grève. Histoire ngwe bandaki ndenge nini bakendaki ko inspecter ndenge to bengaka ba école jour ya rentrée scolaire neka rentrée saliboé bango bakendaki na bango ko inspecter bake na collège Boboto en plus ba epé ko kende na lycée Sacré-Cœur bake ko inspecter kuna temps bake ko inspecter ba kuti ba enseignant lokwa ba décréta ki grève ba enseignant mususu bazaki te bazaki na place te. Alors curieusement tomoni secrétaire général il y a EPST tango azotanga PV na ye ya réunion oyo asalaki a Lucie inspection na ye oyo asalaki parce que azalaki ye moko te bazalaki na ba conseiller pe mususu ya ministre Tony Mwaba waza numéro 1 ya EPST awa na République démocratique du Congo tango basali PV na bango tozaki surpris biso nyonso tika toloba yango tozaki penza surpris ya koyoka ke mi secrétaire général azoloba ke ba enseignant oyo ya collège Boboto na ya lycée Sacré-Cœur oyo yakendai kokuta te alongoli bango na liste de paye. Donc ba ofuta bango te. Nous sommes dit oh mais batu po ba kota na liste de paye c'est toute une procédure. Makambo ezake bebe na kati comment secrétaire général akoko yaka maman alongoli bango sans texte, sans préalable juridique et là comment côté et ils ont soutenir juridiquement position to réaction na yi. Alors pour na collège Boboto to ki ba enseignant oyo ba olimbisa na tanga mo mukie parce que ba kombango eza pasi na ko retenir ilunga vita Kabulu Tambwe Tete. Donc deux personnes kuna na collège Boboto o balongwe bongo na lycée Sacré-Cœur kuna tomoni bantete bangeveni Antonio yi omukinda bang omakinda plutôt bangonde balongoli kuna na Sacré-Cœur. Donc à peu près 4
enseignant oyo ba reye bango na liste ya paye. Biso tomi tuni to se poser vraiment ba question ebele réaction au point nini. Et puis na lecture à PV na yi na tangi actualité CD hein, na média Congo ba confrère na biso oyo basalaka média en ligne parce que ba article oyo na zwi yango epa na bango ba yebisi biso que na lecture ya PV na yi CG azoloba na ba enseignant mususu ba o pe botikali boko subir même sort ceux qui bo continuer ko gréver boy to ko longola bino na liste de paye to ko remplacer bino na ba nouvelle unité ngana kamwe pe na kamwe makasi parce que ba nouvelle unité wana to yebike batiaki bango wana parce que bako bongisa ndenge nini ya ofutela bango mais lelo so ekomi bolongola bato akala po botia bato asika wana eza o ba français ba bengaka déshabiller Saint Paul pour habiller Saint Pierre. Tomi tuni ba question ebele pona nini ba réaction to bengaka épidermique obi réaction épidermique pona biso bato to sala communication eza ndeni soki ndeti ngungia suyo ozana réflexe mba moko obeta pa po ngungia longwa oyokele au moins lekio na litoi pas au popoli donc c'est-à-dire réaction aussitôt action et salami aussitôt yo réagir yango to benga ba réaction épidermique c'est-à-dire oyoki ka likambu mbala moko sans qu'on vanda, sans qu'on réfléchir, sans qu'on tala, mbala moko secrétaire général ad intérim ya EPST azo salaba à réagir mbala moko face ya ba enseignant. Biso en tout cas et ça li biso passi. Finalement to komi tuna toza gérer et pas banani. Toza na état de droit. Chef de l'État est sur état de droit. Na ba discours na état de droit. Mais bino boza pembeni na ebo accompagner na vision wana ya état de droit parce que la grève est un droit. Baloba ki enseignement gratuit. Baloba ki enseignant gratuité. Tout ça la confusion ote. Bana ne ba rotanga ofele. Mais ba enseignant ba rotangisa ofele te. Enseignement gratuit et non l'enseignant gratuit. C'est-à-dire il faut qu'on foute à ba enseignant wana. Ceux qui ba foute à maté. Oh ba on baza ko s'attendre bazo zoate. Ba enseignant baza na droit ya ko gréver. Sikoyo tangu ministre. Parce que quand on voit son CG, c'est-à-dire c'est les ministres. Tangu ministre azui ba mesure oyo contre bato bazaki na kata droit na bango ya ko gréver. Est-ce qu'azo bundisa mission ya chef, vision ya chef de l'État te? Wana eza ko bundisa vision ya chef de l'État. Parce que chef de l'État a lobby état de droit. Tomoni a ba médecin ba utay ko gréver. Jusqu'à ce que ba yo baxé la bango je crois 320 000 francs. Ba médecin kutu bazo gréver batu bazo kufa na hôpitaux. Mais tellement ça qui droit na bango, to monaki ministre de santé ta yalo ba ki ba médecin o ba gréver to longoli bango. Ndenge moko na ba magistrat bazaki ko gréver ba dossier belé et vanda ki na ba bureau ezaki na ba bureau muta o traité yango azaki te. Mais to tikali o mona te ke baloba non to longoli ba magistrat pour ba gréver. Mais pourquoi seulement ministre ya EPST mikolo pe en tout cas masolo nezo beta ma mingi azwaki ba mesure contre bana Saint-Georges tolobi to moni a changé. Siko lisusu komi makamba ba enseignant ba gréver alongola bango et puis bras de fer azo sala yango na école catholique na église catholique lelo pena na République démocratique du Congo église catholique alobaki na kangi be école nanga même ata pendant une année bana ba otanga wapi. Est-ce que l'État na biso azana ba école o ya yemoko o akoro betela tolo keso catholique lelo alobiki na otangisa te. Aulo bana ba otanga te parce que catholique azalo quoi asimbi pena monopole ya éducation petozo kamwa koyoka na siège ya ministère ya EPST batu bazolo bake batu basali enseignant lokola basali enseignement lokola marchandise pour bazwa mbongo mais so muta tongi école na ya za privé il faut azwa mbongo ba enseignant ba ya otangisa ba on baza gratuité enseignement des gratuit wana eza musala ya gouvernement congolais nde fois sala yango tozo kamwa penza tozo kamwa na bité fali matoko soki
ça la bokasité tous wa document wana Congolais en danger. Fatigué, yaka obongisa. Likamba basenya Tony azokokate okozanga pepe. Fatigué, yaka obongisa. Likamba basenya Tony azokokate Okozanga pepe. Fatigué, yaka obongisa. Likamba basenya Tony azokokate okozanga pepe. Fatigué, yaka obongisa. Likamba basenya Tony azokokate okozanga pepe. voilà donc bozo mona makambo o ezo pesa ba congolais passe. Comment ministre otobengi peut-être otobenga ba homme d'état bato baza censé ko gouverner azozwa ba mesure moko azoyeba na ekutute que azobundisa vision ya chef de l'état lobby état de droit, la grève est garantie, c'est un droit. Bato baza na droit ko gréver parce que c'est une revendication pacifique. Ba enseignant babimi na balabala ti babuki na bango école en pété basali elo te mais ba gréver jusqu'à ce que bazwa satisfaction baza bango mongo te to mona ba Jean RTN ça ba outi na grève. Est-ce que balongoli ba agent parce que ba gréver? C'est dans quel pays au bato baza na droit ko gréver te o tozo bengango intimidation alors que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ba congolais bazo benga Fachi Beton azobunda pona état de droit yo zozongisa biso susu na époque ya Mobutu esika dictature ezalaki o bato bazali na droit koloba te. Bras de fer na église catholique na matière éducation pe enseignement otie bana na biso wapi lelo soki ba catholique baza makasi nazali kolanda président syndical ya ba enseignant catholique je crois ya Sud Kivu alobi soki ba enseignant baza mayele bako senga balongola ministre ya EPST parce que aza ko insulter bango. C'est une insulte à la profession de l'enseignant. Enseignant zaka na ba devoir te, enseignant za na ba droit. Alors quand ces droits ne sont pas respectés, l'enseignant a la liberté wana ya ko gréver. Lelo gratuité et enseignement oui, mais na qualité nini ya enseignement ba condition de vie ni enseignant o azo ya otangisa gratuitement azo vivre nango. Alors ceux qui va réclamer ministre il faut alongola batu na liste de paye wana eza ba intimidation o bande ko na biso ngambo na benga intimidation wana eza ba intimidation eza ko intimider peuple. Or na Congo lelo intimidation esimba na lisuti biso kutu tokanisa ki tema bozwa biso ka bato nzala wana eza ko finga ba enseignant tellement ebi ke baza bato pasi soko lobi bongo ba ozonga mbangu nzoka ndete ba enseignant ba bi NON bango ba maintenir kaka décision na bango bazo continuer o meki ko intimider sous ministre kanisa ke ba obetele maboko ba omona ke il travaille. Or c'est faux. C'est une réaction épidermique. Au réagir mbalamoko sans réfléchir. Ndenge moko ezaki na likambo ya bana oyo ya Saint-Georges. Mesure d'encadrement moko te eye na sima. Donc ba décision moko tozo benga populaire. Ba décision tozo benga active. Tellement ka otemi liboso batu, il faut ka loba. Tellement ka otemi liboso batu, il faut zo décision mo ba betelo maboko. Or eza ridicule. Ba enseignant na polongo la bango na liste de paye. Est-ce qu'on l'a dit procédure pour mutu pas kota na liste de paye ezora ba né ezora ba mois. Mais si ko d'un revers de la main ka aboy. Ba enseignant wana ba longwe na liste de paye.
Ça, c'est une insulte à l'endroit de ceux qui nous ont enseigné. C'est une insulte. Et puis, alors ça passe 2023 élections. Peut-être le président Félix Tshisekedi a la deuxième mandat a postulé le candidat. Ozo salé la campagne en delni. Parce que photo le bango ba enseigner baza 800 000. Ceux qui bango nyoso ba sili qui pona mesure ba bi que to voter sous Tshisekedi te. Au monité que mokonzi mboka perdre ba voix. Ba enseignant catholique na RDC Mubimba baza combien? Église catholique a combien d'écoles dans la République démocratique du Congo? Église catholique a une école même bisika obiso to commenter to monate. Alors ceux qui ba enseignant na nyonso ba moni que non gouvernement openza ba yika po ba sa biso passe. Pe ba enseignant ba ozaka ba ngomote na ba dépendant na bango, c'est-à-dire basi na bango ba na bango ba famille na bango. Ceux qui bango nyonso le ba télémeli chef de l'État parce que oyo eza image ya mabe ya gouvernement ozo pesa. Le problème, c'est le problème du gouvernement. Ce n'est pas un problème contre les individus. Les enseignants réclament les salaires au gouvernement. Bazo Senga et pas gouvernement. Bazo Senga et pas ministre T. Mais pourquoi? Il faut réaction oyo, épidermique oyo. Pour nani, il faut qu'on réagisse en balamon pour na ofingisa. Na période où est comme cruciale, na période où bazolo ba ke mutunye so fois na ba droit na ye, est-ce que grève est une infraction? Ko grève est infraction? Parce que ba pinisa muto a sali infraction. Est-ce que ko grève est une infraction? Pe olongoli ka 4 enseignants alors que ba te belé baza ko grève. Pour la ni to olongoli bango. Pour nani balongole ba médecin parce que quand grève ya ba enseignant, c'est vrai que avenir en mboka eza bafoué mais eza à long terme mais grève ba médecin tozo mona moi si fallait ba ça la césarienne médecin on ça la césarienne azate moi si akufi topé moi na kufi muto ene tamoko basimba e médecin azate batu ba kufi mais to moni placement te balongoli ba médecin or bango kutu ba prêtaka serment d'Hippocrate. Oh, il faut pas sauver notre vie avant tout. Mais tout le monde est au long là bas médecin qui est bon long parce que bon respecter serment d'Hippocrate. Mais pourquoi si koyo et comme on a tout à enseignant, beaucoup m'a intimider bango. Pourquoi? Ba enseignant des faut banyo quoi alors que bango mutu ba pesibiso opportunité à kotanga ba pesibiso mayelo tozana ngo lelo même ata ministre. Les gens qui ont les cas na primaire té to keka non na primaire parce que enseignement de base ndé angwana soko ça otanga kité est-ce que linga comme ministre ata CG wana o alongoli ba enseignant na soki atanga kité PV wana o atangi pona olongola ba enseignant na liste de paye est-ce que linga ki atanga ngo ozomona te que chef de l'État zolo ba makambo mususu gouvernement obiso to bengaki ya ba warrior o to betela maboko to kanisa ke non bango penande ba koti bo esili gouvernement on a pe ba yo lukela biso ka ba problème. Est-ce que vous constatez que le gouvernement oyo chef de bango ne penon dire bazo bundisa vision chef de l'État oyo eza combat na vision chef de l'État état de droit na kati ya mboka o ba bengi état de droit bazolongola ba na liste paye parce que ba grévé pe balongola ra mutu na liste paye est-ce que na procédure oyo combien de jours à travailler te pour longola na liste de paye année rentrée scolaire ou tout ça maka kala mingte pas même une semaine au compter combien de jours on va travailler combien de jours bazaki absent na poste na bango pour longola bango. Qui vous dit que bayaki kate pour na grève? Bon so bazali na mbongo transporter. Bon so balia quitter. Bon so basaki nité parce que ba biloko anyo so na bazuité. Bon so bazali na ba problème familiaux. Est-ce que balongola mutu na liste de paye parce que yé jour moko au moni azate yango longolié. En tout cas na sepeli na ba enseignant. Bo CDT ministre
asala biso te ndenge ba indien na ba chinois ba koma konyokola biso, c'est-à-dire ayebi ke ata na pesi yo salaire ya $50 na salisi yo musala ebele soki yo boyi mutu mususu aya osala yango ekomisa ba chinois mutu teti na mboka oyo. Ba enseignant bosala bongo te, bozala solidaire, bolinga te gouvernement et exploiter bino. L'enseignement est gratuit, mais l'enseignant n'est pas gratuit. Parce que baza ba responsable. Baza na makambo, il faut basa na ba famille na bango, baza na ba vision, baza na ba ambition, baza na ba projet, il faut ba réaliser. O izo senga bango mbongo. Est-ce que salaire na bango et ko ka relier les deux bouts du mois? Tant ozo ko exiger mutu makambo ebele faut tala. Est-ce que mbongo na ofuta et permettre kaya répondre na ba besoin na nyos? Ce qui est un bon côté, c'est que tinati, en tout cas, et ça lui passe. N'enge batu na kati ya gouvernement, bazo bundi sape vision ya chef de l'État. N'enge batu na kati ya gouvernement, alors que tozo pousse en vers les élections, bazo pe sa image ya mabe ya chef de l'État. Parce que ce ba enseignant au ba longwe, lelo, ce que l'église catholique a sili ki lelo, abi loko e komi boye, nga na otang sa soute na kangi bekol na nga. Ah! Éviter image à chef de l'État et comme nini alors ba enseignant so boza mayele bo revendiquer ba droit na bino et puis chef ya gouvernement yé moko pour na ko sauver image à chef de l'État aoye ba qu'est-ce qu'il faut faire na ministre oyo azui ba décision oyo to bengaka active likambu na décision active nde to lobela sans tenir compte des causes. On condamne directement les effets. On ne gère pas les pays comme ça. On ne gère pas 800 000 personnes de cette façon. Non. Ba gérera batu boyete. Ba nani ba o gérer biso et ça la biso passe. Ba nani ba o tambusa RDC au secteur local ya enseignement. O simbi avenir à mboka. O simbi même image à mboka. Ba nani ba o gérer yango. Na ba décision ya modèle nini ba décision populaire ya modèle en tout cas ezo sala biso passe fidèles abonnés nga lo na suki awa bo comprendre que na ki na dossier o ya réaction épidermique ya ministre ya EPST par rapport à grève ya enseignant ayaki na intimidation o bande kwa ngambo ya to benga intimidation mais esimbité alors tozo zela pour nous sauver l'image à chef de l'État, basala quelque chose parce que pour nous enseignants, en tout cas, état de droit exacté. Mutumoko baby ça, état de droit pour limbisa téléphone nangé koi aïe aïe aïe. Voilà pour limbisa mukie, likolo lukaka information au téléphone et koi, mais en tout cas pour comprendre que l'image à chef de l'État bazo bundisa yango. Bazo bundisa yango makasi kaka pa bato bazo travailler na ye. Tant y a lobby état de droit kuna ba suspendre bato basali grève. En tout cas, ngai penza ya bino na yoki motema pasi makasi na mboka oyo to bengi état de droit. Si na 21e siècle ba pekisa bato ba gréver. Ero bo pekisa bato ba gréver. 2023 pe kala minute. Image ya chef de l'État ni bozo vendre na biso oyo toza électorat na ye. Est-ce que ba enseignant ba ozo image moko ya bien? Ba dépendant ya ba enseignant, ba famille na bango ba na bango basi na bango. Ba ozana image malamu ya chef de l'État toza wana to landela dossier oyo tina suka mbote na bino en tout cas pe merci mingi na ndenge bolandi ABC1 kande bo mesana kolanda Serafit Mayandu la grande taille na ABC1 nde makambo en tout cas na pesi mbote na le plus beau caméraman de la ville Fali Matoko en tout cas de gros bisous hein nga pe ba part na anniversaire kaming ta fona zwaka rapona za kité en tout cas izaka bongo fallait activer la nga moi l'anniversaire mais nazali na pesi mbote belé mbote également na Jimmy Boyembe Bola hein, le café ande na mesana ko benga ye mbote aussi na maman Chantal Ayao pourquoi pas na papa Ozé Mayuma to pesi bino mbote esika nyonso bozali ngana bino to kokutana mbala sima mais boyebi ABC1 ndenge zalaka partager vidéo benga baninga ba s'abonner kotika ngo pona yo moko te soki poza na remarque oza na likambo lingo loba wana démenti to
oza na détail mo lingo pesa par rapport ya information to lobeli lelo tokoya na biso isifika obenga biso toya to filmer yo to zupe réaction na yo ngana bino to kutanika na ABC1 esika to mesana ko kutana botikala ka na ABC1 ciao ciao. ABC1 Television. ABC1 Television. Le